Banda va proclamer qui bango mboka ezalo wala ville morte. Soki va proclamer qui muto Kinshasa potaki lelo fête hospitalité. Oya bango yani ti ville morte na Kinshasa. Président lobby toke cour constitutionnel. Après ce premier étape. Oye à l'obité. O mutunyo soyez bien. Soki cour constitutionnel le lobby vérité té place bakuta na ba congolais à moi. Est-ce que vous avez normal? Félix Tshisekedi a dit que Kabila a bomba aussi Bukendi. Wa bomba Kapangala. Kabila a kangé papa pendant 2 ans. Félix Tshisekedi a rendu hommage à Kabila. Au moment où il y a une corruption déjà. Au moment où Kabila a corrompu Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, tolinga kayo, ceux qui osala qui élu réellement, tolinga to silikate, to boy makamozo ozaka ezaka Kabila déguisé. On travaille na banani parlement ozala ngote, l'Assemblée provinciale ozala ngote. Donc on travaille na banani parce que ozaka non oui, c'est ça un problème. C'est ça un problème. C'est ça. Tolinga ka batwa tanga, on peut pas remplacer médiocre par médiocre. Vous êtes médiocre, nous on savait déjà que vous êtes médiocre. Nous ne pouvons pas remplacer médiocre par médiocre. La diaspora congolaise, le combat est le même. Aujourd'hui, nous avons un président qui s'appelle Martin Fayulu Madidi. Si c'est mon corps, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala Twende. Réclamer résultat Rwanda. Papa sa moto ya longi et comme nomination. Est-ce que vous avez dit ma nomination? Nomination. 2 millions. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal et surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï. Directeur ya campagne Azalia Wa.
ye ezali bandeko nyonso basali na ye elongo na ekipe ya campagne. Bolobi nini? Boyebike na oya. Est-ce nakoki kotika baninga ya lisanga? Yo kobeta na ekipe olingaka yo moko? Est-ce que ekipe ekanyaka moto moko? Ata Maradona atie but ezali ya nani? Ezali ya Argentine. Ata Eto'o atie but eza ekipe ya ekipe. Ata Mbappé atie eza ya France mobimba. Voilà, oyo biso ezali ekipe. Bandeko nalingi awa avant tosilisa naloba eloko nini tokosala. Nalingi bobetela bandeko oyo ya lamuka tozala ngai balider zela moko moko tokobanda na oyo azali awa bolobi mokolumpa afulumpa c'est la même chose dans une autre langue c'est l'élément du Congo fulumpa ayawa Adolphe Muzito Merci beaucoup. Le professeur Freddy Matungulu Antipas Moussa Nyamwisi Nalingi Sikoyo Bobetela ndeko Moïse Katumbi
eloko nini nasali yo awa epai na nga na basoko na biro nyonso soki yo nga nazwi 120 yo 180 soki nazwi 190 yo 230 ndenge nini mama bazaiba madame le frère bino kaka bato ya makasi bato ya makasi wana baza kobanga bango eske kozala moto ya makasi eza lisumu moto oyo alingi kobatela mboka eza lisumu bandeko na ngai vala sikoyo tokosala boye boyoki baresultat boyoki yango te sikoyo tokoutilize balobi cour constitutionnel eza kuna tokosala boye boyoka ngai tokosenga abimisa ba-PV baprocès verbaux nyonso bureau par atanda yango tobenga batémoin ebele na Senko na SCC na bandeko ya Union africaine na bandeko ya Union européenne bandeko ya SADC bandeko ya CIRGL bandeko ya CEAC bandeko nyonso wana société civile bandeko ya mouvement citoyen baya totanda ba-PV wana tobanda bureau par bureau tokonte namoni awa bakomi la vérité des urnes. La vérité de quoi? Vérité ya urne elikoloba bureau oyo ebimaki poni mpona pokwa ntango bakomaki baresultat tomonaki yango toyokani la cour constitutionnelle ntango tokokotisa mikanda tokoloba babengisa seni babengisa bato nyonso na batémoin po totanga résultat bureau par bureau na bibili ya bakomaki bamama mibale baza kowela mwana oyo ntango balobi bakata mwana bakabula ndambo bawaki nini kolo ya mwana amonanaki eboye te bokata mwana na ngai te po eza ya ngai bato oyo bakanisi ete basali buzoba wana ya nomination batinda biso na cour constitutionnelle mpo na cour constitutionnelle eannule baélection ezali buzoba na bango bakotelela miso toyokani baresultat ezali monsieur Nanga oyo alobi asambelaka ayela biso bapapie wana totanga bureau tokotelema mpo na koreklame résultat wana eza boye te meme na bibilia balobi yango botanga
bandeko na ngai eloko ya liboso bozali bana ya discipline makambo oyo bosali banda processus ebandi ti tokoma awa elingi koloba ke bozali bana ya discipline toyokani ti bandeko na ngai nakosenga bakongolesi nyonso nakopesa bakongolesi nyonso na bakongole melesi mingi Au Congo, il n'y a pas de l'ouest. Au Congo, il n'y a pas de nord, pas de sud. Ça va être. Zambe abate la Congo. Bande konapiso ya Beni. Bande ya Butembo. Betela bango maboko mingi. Bande ya Lumbi. Bande ya Lumbi. Betela bango maboko. Tozali bana ya lokumu. Est-ce que moto akobangisa congolais? Est-ce que moto akobangisa congolais? Bandeko Congo na oyo azali na mwanda basangani balobi tozali bana ya mboka moko. Esengo te bandeko na ngai tosali makasi tokomi na élection esalami bomoni nungu batie biso mais peuple a bravé buzoba nyonso wana tokomi na élection boponaki to boponaki te Nzambe akumisama lokumu nyonso ezala na ye nakola Nzambe merci mais sikoyo tango oyo ekoki po seni commission électorale nationale nakotanga kombo ya suka te ekomi tango ya bango bapesa moto ya longi ekomi nomination. Est-ce que bino bakondima nomination? Toboyi nomination yango wana bandeko na ngai biso bana ya lamuka tolobi boye moto moko te na mboka oyo awa na se oyo moto moko te akoki koyiba victoire elonga ya peuple congolais. Eza boyebi te bino bondeli bayiba victoire na bino bondeli yango moto moko te azali na pema makasi ya koyiba victoire ya peuple. Sikoyo tokosala boye avant nga na continuer balobi mingi bayembi mingi biso toyebisaki bino totindi batémoin partout batémoin basali mosala
kobakisa yango toyeba Fayulu azwi combien de pourcents, Tshisekedi azwi combien de pourcents, Ramazani azwi combien de pourcents. Basango batu ya 5 na yoki yo ndeko ngai batu ya 5 basango batata na biso spirituel baye balobi ete résultat yango oyo bapesi yango ya bango eyebani sikoyo biso tokopesa bino oyo ya biso. Yango wana na ko féliciter peuple congolais et longo na batemo na biso parce que vote salami bosili ba fichier ba résultat ba bambi ba résultat bomoni yango bomona kito yango wana sikoyo na kobenga ndeko Fidel Babala akopesa bino na nzela mibale liboso na yoki abolobi bureau par bureau eza boyete na résultat bureau par bureau mais babureau ezali ebele soki tolobi lelo tosala yango tokolala tokosala boye ye akopesa bino ndeko Babala akopesa bino liboso résultat ya bato misato ok nsima na yango akokende na bato misato wana eloko oyo monsieur Nanga asalaki te biso tokosala yango aza moyidi mais ezali mawa mpona ndeko Nanga parce que avant abanda kopesa atangaki kombo ya Nzambe mais bandeko na ngai botuna ye Nzambe wana ezali Nzambe oyo atindelaki biso mwana na ye Yesu Masiya ou bien Nzambe mosusu botuna ye toyokana allez avant Babala ya kase ye wana disco province par province. Après ça, la chiffre à moto na moto. Autant la nouvelle mouille d'Engel. Candidat, taux de participation est récupéré 6,3. Le taux de participation à l'échelle nationale est récupéré 36,3. Candidat président de la mission Martin Fayulu a joué 60
Souka, c'est-à-dire le pépé dans la Kinshasa Mokila, et elle a qui Ramazani Chadani, 18h49. Papa. La citoyenne province par province. La base où elle est, sur 135 675 votants. Martin Fayoulou, 119 619. Ramazani Chadani, 12 770. Félix Tshisekedi, 3400. Sur 275 476 votants. Fayoulou a eu 238 759. Chadari 33 028. Félix Tshisekedi 3689. Papa, au bien à passe. Yo, sur là pareil, 59 597 c'est le bon qu'on a sié. 50 Là, votants. tu as Fayoulou a eu 404 826. Chadari 76 105. Félix Tshisekedi 116 119. La Olomami sur 346 549. Fayoulou 76 753. Ramazani Chadari 254 188. Félix Tshisekedi 15 608. Okouélé 298 688 votants. Fayoulou 259 223 votants. Chadari 31 414. Félix Tshisekedi 7 951. Naïtoui 690 967 000 votants. Fayoulou 628 170. Ramazani 55 439. Félix Tshisekedi 7 388. Nakasei sur 597 331 votants. Fayoulou a eu 58 888. Chadari 237 717. Félix Tshisekedi 306 700. Kassai Central 838 944 votants. Et Gado, bougez fort. 204. Chadari 55 217. Tshisekedi 780 523. Kassai Oriental 463 781 votants. Fayoulou a eu 1069. Chadari a eu 105 10 548. Félix Tshisekedi 425 465. À Kinshasa 300 1 857. Fayoulou a eu 900. Ramazani 89. 98 914. Félix Tshisekedi 662 772. Fayoulou a eu 583 166. Ramazani a voté 56 263. Félix Tshisekedi 23 300. La Kwango 484 000 votants.
64 484. Chadari 63 700. Félix Tshisekedi 274 000. Ça va. Lualaba 385 719 photos. Fayoulou 304 285. Ramazani 70 365. Félix 10 529. Maïndombe 250 865 votants. Fayoulou 191 635 000 votants. Ramazani 55 528. Félix Tshisekedi 3 702. Maniema 446 772 votants. Fayoulou 116 249. Ramazani 323 886. Félix Tshisekedi 6 637. Mongala 313 000 votants. Fayoulou 281 725. Ramazani 30 139. Félix Tshisekedi 1481. Nord Kivu sur 1 284 000 votants. Fayoulou a eu 1 million. Sur 220 475 votants. Fayoulou 173 450 000. Ramazani 45 060. Félix Tshisekedi 1957. Sankoulou 503 Bon, vous bougez trop. Félix Tshisekedi 46 000. Sud Kivu 1 214 387 votants. Fayoulou 583 217. Chadali 23 252. Félix Tshisekedi. Téléphone. 440 697. Sud Ubangi 210 466 000 votants. Fayoulou 185 691. Ramazani 23 252. Félix Tshisekedi 1523. Tanganyika 337 251 votants. Fayoulou 217 853. Ramazani 114 885. Félix Tshisekedi 4 513. Chopo 485 686 votants. Fayoulou 406 709. Chadari 70 926. Félix Tshisekedi 8 051. 8 648 635. 8 648 635 Chadali Ramazani 2 659 Félix Tshisekedi 2 millions
ne fait pas son vraie justice, soyez sûr et certain que la population prendra ses responsabilités. Merci. 8 millions. Vu que bango balobaki bazwi biso toboyi te tozozela bango tosala comptage ya bureau par bureau epasake topesa baresultat bango balobi ke baza na raison biso toza na bagreve te mais tolobi tosala comptage ya bureau par bureau tolakisa à ce que la Synco a dit hier, à ce que les États-Unis ont dit et toutes les autres organisations. Le président a pris 60%, M. Félix en a 18 et M. Chadar en a 18. Calmement, tout le monde le sait. À Kinshasa, plus de 1 200 000 votants, on est à plus de 900 000 pour M. Fayou. La victoire est claire et nette. À partir de demain dimanche, nous allons nous rendre à la cour. Samedi, nous allons nous rendre à la cour constitutionnelle. La blague qui a constitué de pouvoir nommer un président, on va arriver à la cour constitutionnelle, nous tous, on va arriver là-bas, la CENI va devoir démontrer le chiffre qu'il a donné à M. Félix de 7 millions, bureau par bureau, démontrer comment il a pu avoir ça. Nous, on vous a donné nos chiffres sont sans appel. M. Fayou est le président, mais vous avez vu, on est dans la légalité. À aucun moment il a appelé à la violence. Il vous a dit, la Mouka, il vous a dit, on reste vigilant. Il a dit, première étape, on va à la Cour constitutionnelle. On dit, après la Cour constitutionnelle, si la vérité n'est pas dite, en ce moment, vous allez trouver les Congolais en face. C'est ce qui est clair. Les dispositions seront prises après la Cour constitutionnelle. Nous savons que la vérité va être dite et à ce moment, les choses vont être claires. Est-ce qu'on se comprend? Voilà en somme ce que le président est venu dire. Il est venu remercier tous les Kinois, au travers des Kinois, tous les Congolais qui l'ont reçu en Lingala. Beaucoup plus simplement, président Lobibo. Banda, Bapexaki à côté de Kinshasa, Bapexibiso Stade, Yakata Raphaël, Bapexibiso Saint-Thérèse, Bapexaki à Bissoté, Bangobe Baloua qui va sur Stade de Martyrs le 21 jour. Banda qui va sur Vite, dans le Stade, et on va bloquer avec déjà président pour là. Banana, à Zokitan, sur le Piloté, à Zokitan, beaucoup de Tanatana, peuple Boité, il y a un Tolba qui a 4 salupans, Bisson à Bisson. Les policiers, ils sont belés, ils bloqué par la Kota Pongabi, ils bloqué par la Kota Houdé. Mais écoutez, président Lobiboé, Tozo la Nabango Tina président prouvé chiffre par chiffre qu'en réalité, Bisson est au gagné l'élection. Et que Obapé Sakiwana, les aventures Nabango. O et Talibisio et Zalibo. Beaucoup plus simplement, Tozo Landelango Malem, Tozo comme à la Cour constitutionnelle, lobby à partir à 10h, président Lobby Binonio Soboya. Baeba Kité, Tozalagina, plus de 220 000 témoins. Tobana aussi en avant Maïle Maïle. Télé que Bobé Sabiso, Bamacaron sauté. Tokotsa qui va dans la biso, na Loleng la biso, Bamacaron Bimaki na modèle la biso, Makamignon sur l'équipe, plus de 220 000, Tozana résultat. 5 ans, MC Bino Lobby, Oyo, Nyon sur Seigneur publié, oui a publié, mais Ali vérité à urne T. 5 ans Lobaki. La France Balobi, les États-Unis Balobi, l'organisation Nyon sur Balobi, Balobi clairement résultat de sa vérité T. Biso, Topesibino, vérité na biso. Tout le monde est à biso. Yangona, Tokotambula, déjà na Kinshasa, oh, bah, tu vas savoir qu'on l'équipe biso sur 1 200 000, Topeti Bango plus de 900 000. Tu as un problème. Tu perds na Kassai, ton dimi. Na 2 Kassai, tu perds ton dimi. Tu perds na Maniema, ton dimi. Président perdre Kakana, 3 provinces sur 26. Si à partir il y a lobby la Cour constitutionnelle, on va Seni, Aye Bisabiso, bureau par bureau, à la Bisabiso,
chiffre où il y a Pessi, Félix et Wouti doivent approuver Bissot. Et puis tu l'as clairement, Tozo Landelango n'a pas ordre aux lois et Pessi. Pour l'instant, le président Tini Moutoumorta que le bouca. Continuité. Bana va proclamer qu'il va la ville morte. Ceux qui va proclamer qu'il Mouto, Kinshasa, Bota, qui fait des hospitalités. Oya Bango, il y a une ville morte dans Kinshasa. Président Lobby, toqué cours constitutionnel. Après c'est le premier état. Oye à l'obité, oh Moutounion soyez bien. Ceux qui cours constitutionnel, le lobby vérité, place beaucoup d'en avoir congolais à moi. Parce que sur l'instant, président Lobby, Moutounion sort, à la mission, à la Mouka, lobby, beaucoup d'en la cour constitutionnelle. Nous devons s'abtazer que Zambo, les Zambo, avec Tosa ici à MLC par rapport à réunion Samuel Lelo avec le président Martin Fayulu. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Pardon? Comment vous allez? Très bien, ça va. Tosa Lelo, par rapport déjà, ça fait depuis avant-hier, publié que le président élu à la République démocratique du Congo, c'est le président Tshisekedi Etienne. Mais c'est comme si les autres ne sont pas comme vous, le genre de Tosa, ensemble de Jet Set, vous êtes contre les Kambango. Et moi, par rapport à ça, maman, Tosa n'a pas séming la motema. Les lois congolais nyonso, même Kabila eska vandi, même Koneri Nanga eska vandi, a dit que le président Congo la minute ezali Martin Fayulu. Et loko basali wana ezali comme Kimoyibi ya makasi. Mais peuple congolais to télémélian. Biso to yebi que le président de la République aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. Demain à 9h, nous allons toretika président Martin Fayulu na cour constitutionnelle. Peuple congolais, tous à 9h, Wanato accompagné. Ceux qui tombent dans la balabala, nous allons faire des marches pacifiques. Poto la pouvoir oyo. Tshisekedi a raison, c'est la Martin Fayulu le pouvoir oyo na pétenioso. Parce que lui, il a été nommé par Kabila. Et la preuve en est, maman. Bota la population congolaise. La CPLité. Après 18 ans, oh Kabila nyokole biso, abomi biso. Mais peuple a CPLité. Et c'est normal, tu sais. Peuple a osé là, président naé comme on naé Martin Fayulu Madidi. Toliki balelo, on est au saké mtazaki président parce que nanga publié qui en OK 7 millions et 6 millions. Madame. Comment y a bien comme maman 8 millions. Madame, nanga c'est un aventurier, c'est un kamikaze. Tolbaki en banakala, c'est un aventurier, un kamikaze à la Kisiango. Il a vendu le Congo, madame. Monsieur Fidel Babala, tout à l'heure, vient de vous montrer, province par province, que Martin Fayulu a gagné. Félix Tshisekedi a gagné dans 2 provinces. Kassai oriental, Chouana, Kassai central. 2 provinces à Pamba. Toutes les autres provinces, Martin Fayulu a mis premier dans le Félix a président Nengenin. Au moment-là, Félix Tshisekedi a été nommé par Kabila. Au moment-là, na Vital Kamerhe, ce sont des aventuriers. Peuple congolais, tous en Simaya Martin Fayulu à l'embate, demain matin à 9h, tous autres na cour constitutionnelle. Tous ceux boy, ça la récomptage va voir. Moko, devant l'Union européenne, devant l'Union africaine. Tous ces Cyril Géléa, SADC, Union africaine, Union européenne, les Nations unies, Baya. Si vous avez un mois, les Bazoni c'est là, pouvoir et pas Martin Fayulu. Tozo Bangelo Romor en 2006, président Jean-Pierre Bemba, ça qui même de marche, Simbagita en 2011, tu sais que ça qui même de marche, et Simbagita comme la 2018 en 2019. Tozo Bangate et comme qui va publier présent article à libérer les alliés, Moko Tshisekedi par rapport à Nanga qui est nommé par Kabila. En 2006, peuple Tokemba il a noté. Siko Tokembi, Babombi Sopeturo. On est prêt à mourir dans la rue. Vous comprenez? On est prêt à mourir dans la rue. Tolobi, clairement, en 2006, c'était un peuple différent. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui est réveillé à la Mouki et qui ne permettra plus qu'on lui vole ses élections pendant 5 ans, madame. Doivent souffrir du corps pendant 5 ans. Éducation, ils ont la bienté, soins de santé, la bienté, délestage. Avec un Kabila qui utilise aujourd'hui Félix Tshisekedi comme une marionnette sur le bilan et non. On avait plus de 220 000 témoins. On vous l'a dit clairement. La Senko avait plus de 40 000 témoins aussi. Vous comprenez? Donc nous vous le disons clairement aujourd'hui que Martin Fayulu, grâce à nos témoins, est le président de la République démocratique du Congo. Voilà. Lobby 9h tout na lobby. 9h lobby. Parce que pour Batubaleka, la police était qui les bandes de Batubaleka. Bobanga te lobby, mais c'est bêta, Batubakufa lobby. Baboma biso déjà belé. Yo monité les loyo. Félix Tshisekedi a commis
komisa Kabila, est-ce que vous avez normal? Félix Tshisekedi, azo komisa Kabila, ou aboma aussi Bukendi. Ou aboma Kapangala. Kabila akanga ibembe papa n'a pendant 2 ans. Félix Tshisekedi a rendre hommage à Kabila. Au moment qu'il y a une corruption déjà. Au moment que Kabila a corrompu Félix Tshisekedi. Et ça dit ma autre méthode, le peuple congolais. Demain, allons déposer le président de la République, Martin Fayulu. Ou bien Malamo. Et moi dire la diaspora partout dans le monde. Mais la diaspora congolaise, le combat est le même. Aujourd'hui, nous avons un président qui s'appelle Martin Fayulu Madidi. Nous l'avons prouvé tout à l'heure. Monsieur Fidel Babala a fait le comptage province par province et vous avez clairement vu que Martin Fayulu est président de la République avec plus de 61%. Si qu'on nomination, c'est lié à Félix O, tu dois comprendre. Et là, on est dans ça qui Tshisekedi avant dans la place et Fayulu Koye. Et ça, on est celle qui va vendre Tshisekedi. Et ça complot contre l'État. C'est le complot contre la République démocratique du Congo. Tant que qui Félix Tshisekedi, il y a quelqu'un qui est en Ouganda, beaucoup dans Museveni. C'est un complot, madame. Ce pays est vendu. Nous le savons très bien. Ce pays est vendu par Kabila et les lots vont utiliser le lot Félix Tshisekedi. Mais tu lobby clairement, tu boyango, président de la République comme on a Martin Fayulu Madidi. Merci beaucoup. Je suis avec membre de MLC, le président Jean-Pierre Bemba. Nous sommes aussi dans le siège à MLC. Lui va en parler par rapport à Marambo. Tout le monde est presque mécontente par rapport à l'Ikambo et Salami qui biso de monaki on dirait ndé a gagné qui mais le bimi vérité que papa Martin Fayulu azana ba voix est belé plus de 8 millions le toza on a membre moko MLC to solo anane par rapport à l'Ikambo pour devenir aux années ndé comme bali boni moi pas ces almuke ndé comme mona kaka ndé na telemi ndo temi awa toza lelo awa to yeba lelo ya somo ezani na kati ya mboka ya soni pe ya pas ezali ke to moni peuple congolais a tellement le moto moko pona kokende mapona mipoto pona mokonzi na biso ya malamu oya okamamboka mais loko sali biso pas ezake to moni ba élection to kendeki ndeko na biso Martin Fayulu o azalaki voter dans ensemble la population congolaise. Nous sommes surpris de voir que Martin Fayulu n'a pas été proclamé président élu. To zalaki ngai ona oloba na bino nazali non seulement membre ya MLC mais na pe cadre ya MLC. J'ai fait le travail d'observation dans plus de 25 centres. J'ai des résultats, il n'y a aucun centre, mais Félix ni Chadari. Il y a 25 centres, il y a président Fayulu. 25 qui et puis madame, on a commis précisément la quartier Campin, Bibois, Kinko, les plusieurs. Et puis écart, il y a 10 fois que les deuxième et troisième. Donc nous sommes surpris de voir que les résultats publiés par Nanga ne correspondent pas, ne reflètent pas l'image de la vérité des urnes. Ce qu'on a l'objet de banda wa moto leklete basoda batemia menduki ke bozonga ngo bake lobi pe makile ko kutanga na mboka pona likambo ba mesana ko tangisa makila mama ndeko journaliste na ko rappeler que na mboka mundela boma ba congolais mais suka mundela pesa ka indépendance to yebe ke régime ya Kabila bomaka nango ba bomaka na bango régime ya Tshisekedi Tshisekedi n'a pas encore eu possession de pouvoir, c'est Kabila qui est là. Kabila Zananu. Parce que c'est les remises de réplicité. Donc Kabila Zawana pona koboma, to ibi régime bango, to ibi koboma. Toza respectuer ba kondina biso, ba sengi na biso toza la wana pona kokende otika requête na cour constitutionnelle à 9h. Voilà. Merci. Donc respecter ba principe wana. Merci. Voilà toza kana kata wana MLC ndeko mobali boni. Bien maman na ngai. Olino rolo bana batwala ndapso monde entier, eloko nini sangisi biso lelo awa. Eloko sangisi biso ezali message fort ya président de la République. Président de la République Tshisekedi? Non, c'est pas Félix Tshisekedi. Nani kasi? Oyebiyetiko sala ba spéculation maman. Président de la République Eza Martin Fayulu a démontré noir sur blanc ba voix oyo azwaki na urne parce que otozo senga eza vérité à urne. Maman, eloko biso to douter na Félix Tshisekedi des anini. Félix ABC biso gouvernement ya réconciliation. Neko Félix gouvernement réconciliation ba sala kango boye yoka. Et puis so mettre en évidence ou adouce ce que je vais te dire maintenant que nous tout na Peter Kasa peut-être pas koyeba yangote. Ba sala ka gouvernement ya réconciliation tant mboka est en état de guerre ou soit est en état d'urgence en ce moment-là. Le président est tenu obligatoirement ya benga bande connaît ba compatriotes
il y a enfant di sabango pour bakenoto solo la to ko bomambo kate. Mais si tu étais sérieusement, certainement, absolument, évidemment élu, aura combattu que notre la gouvernement réconciliation. Tu es un Tshisekedi, c'est un Nabi Papa Tshisekedi, c'est quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un de principe. Il faut la vérité au Sambelaka. Tu n'as pas gagné des élections, tika ko ebisabiso que non, pouvoir basa la kaboboke qu'on négocie. Les pouvoirs ça ne se négocie pas mais ça s'arrache. Il faut arracher en haut. Tout le qui on a caméléon on dit mais qu'on associé. Au monde c'est caméléon. Toi tu sais pas quand yo bi caméléon te. Yo bi caméléon te. Maman, c'est que eux ça n'a pas ces années on y va spéculation trop. Tu ko ça ba ironie. Toko tout na pas. Toyebi banda mboka. Toyebi bien caméléon. Yo po yebi bien caméléon. Caméléon ça qui na biso. Ndeko Vital Kamere. Oyo aye a Kitisi pour ya Félix Tshisekedi. Yomoro mon au départ il était aimé mais oyo a sali lelo a déshonoré voire même mémoire ya papa naye. Papa Tshisekedi a traité Moutoumon en 2011 pendant la campagne électorale comme un Rwandais qui ne sait pas ça au bas Congo. Mais lelo bandimi ko sangana na bandoki, basala association bandoki. Biso comme peuple, token na voie de recours. Neto lobby na 9h biso tout ba étudiant na passer message na bande kolanga ba étudiant to kita makolo ti na sa étudiant à l'université de Kinshasa. Mais na unikin bande kolanga unikin bande kwa Issa lobby to ke makolo ti na cour constitutionnel. C'est ça le plus grand message. Et au côté à recours na biso parce que c'est un droit constitutionnel. Mutu agoko pe ki sa biso to côté ba recours à ça te. Mais après on a le 15. Après lobby to kozonga na kimia. Le 15 est de Roya. Cour constitutionnel, so après si biso obiso to sala kite to appliquer article 64 de la Constitution. Et puis si biso droit maman que non ceux qui yo olingi otika na pouvoir na makasi ou bien olingi ko kanza l'élection peuple azana droit wana ya ko choyo libanda. Biso baboma biso depuis 1960. Baboma biso na 2006. Baboma biso na 2000 bato boma bande ko betidia bomona ki. Bato boma bande ko betidia bande ko rosi bakufa. Bandeko boteti bakenda Congo toso kende wapi combat ya Rossi le peuple gagne toujours. C'est ça un grand message biso wana ngaba tosa nango. Nous allons toujours gagner. Merci beaucoup papa la biso lingaka lo babo zelana na pisa papa po boroya papa lingaka lo banini ngo baksani simba papa maman merci mingi opesa nga mikopo na lo na élection et salami na souci à makasi wana mawa nazana mawa na émotion mboka ngo tokotambusa ngo boye te bare voir na ba point oyo Fayulu abimi nango na Yashada na Félix andimi te que les deux kasai bakoki kobimisa Félix na ba voir voilà mais nzambe yemo. Merci beaucoup. Mbangu ya to kolo babiso nyonso. Est-ce que elo na linko lo bana linko bakisake? Baye bakebe étudier premièrement totangi bien. Oui, je fais étudier na IFE. Baye ba premièrement totangi bien te. Ba pousi congé biso tozo tanga te ba pousi congé ka pona ko tricher. Et l'autre tozo ko informer boye. Gouverneur en place aye ba ke ba jeune aye premièrement va ba nommer ba uti ko solo la na Félix. Ba tuni secrétaire abundi wale ba tuni nini boko solo na président de la République aye bise za négociation. Négociation ko sala ndenge nini tant que bo publier na luteyo kendo sala négociation na président de la République yangwana betidia bazana kanda makasi bazongi ta konje bazongi ta teti ba ko proclamer élection ya solo nde biso to continuer lobby to la 9h to zawa na biso nyoso baloba o eza vérité soki ba lobby te to ko sa charger na pouvoir aboma ndenga continuer ko boma. Merci beaucoup Yaya Zeleya bakisa bongo yo loba. Merci beaucoup et là on a lobe ezali Kabila loba qui comprenait ma passion. C'est que passion ya Kabila ndenge azwa pouvoir oyo na âge à 29 ans azwa kata diplôme d'état te aye maman comme président mboka oyo yango alinga tika mboka oyo kota mutu oyo azata un niveau moko te ya classe mutu azwa ta diplôme d'état te en tout cas da pasi na comprendre que oui effectivement Kabila alingi mboka oyo vraiment alingi mboka oyo ezinda ndenge ya tika ki yango po mboka oyo to na besoin bato bazanga ba diplôme ba dirige non to ki exemple mo to ki expérience mo kota président Kabila oyo azaka na diplôme d'état te au dirige mboka tanda tumba mboka alors Kabila a vu Tshisekedi ou a même pas de diplôme. Merci. Merci Vandeko journaliste pour la parole. Au monde les a journée la vérité. Président Sengi biso lobby 9h biso soto dans la cour constitutionnelle. Toujours dans la démarche union sur la loi Nenge lobby. Mais babo sanate constitution pen article 64 zobani.
peuple congolais oza mokolo oza mwa muke oza na droit ya kopekisa mutu nyonso oyo azolinga kozwa bokonzi na makasi changer constitution ko sala oyo moko alingi donc ko sala oyo eza voix ya peuple te yango to senga ndeko nanga assemblée ya kaza chrétien biso so to sambela lobby aya na ba résultat circonscription électorale par circonscription électorale tous s'affronter biso bato ya muka bato ya cash FCC ba observateurs nationaux internationaux na ye moko peseni to senga cour constitutionnelle Nzambe aibi bango ba juge. Basa la véridique. Liboso ya peuple. Maman tout que moi on a pour baza mo ebele. Okanga micro de président moko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et là on a zana ngako lobeza kaka moko peza ya mulaité. Lamuka azana batute ke oyo koto eza batu ya lamuka. Batu nyonso di Congo baza ba lamuka. Soki te oza contre lamuka, tu n'es pas congolais. Congolais nyoso aza lamuka. Merci. La cour. Merci. La cour nazana pesa ya cour malgré tout la cour constitutionnelle lobby la cour tozo senga na bino bo pesa mutu oyo a gagné qui pouvoir bo pesa ye président Fayoulou. Il y a plein de gens ici. Oui. Attends, on est là, on va donner. Merci pour na maloba. Papa Zalem peut vite. Vraiment bref. Souci na biso so to yawa to waki ko sala ba GT na ebi ke to sali élection esili nanga a proclamer proclamation na ebi so to za sir na ngote à cet effet tozo senga na nanga réellement vu que ya lobi azana ba pepe po tozo yoka na ba province mususu na ba centre ya compilation ezo salema nanga publier ndeni ni po to boya ki élection ya na machine ya machine mais ya sali ba apesi ba résultat ya province o afficher les batu tozo tala que non tozo de la ba résultat ya élection présidentielle abandi na provinciale to lingi to tanga PV à bureau par bureau so ki bango balongi problème ezate bazu raison mais so balongi te ba pesa biso raison na biso sinon on va appliquer l'article 64 de la constitution qui nous pousse vraiment à rejeter celui qui cherche à prendre le pouvoir par la force. Nous sommes le peuple congolais, notre voix est respectée. Merci beaucoup papa. Oui. Par rapport à Lelo Marambolegi à Wakoko Banini, résident limite, il sait que c'est le président. Mais nous, le Congolais, ils sont contre parce qu'ils ont dit que le président, c'est le président Martin Fayoulou. Ah oui, ça c'est clair. On ne peut pas nommer un président dans une élection pareille. Oui, que l'élection de Nang avec son monsieur Kabila, c'est-à-dire on a nommé le président de la République. Non, il n'y a pas une négociation en matière d'élection. Donc, nous disons ceci. Ce que nous avons vu là, ce n'est pas une élection, c'est une vaste blague. Et le peuple a l'impérium, avant, pendant et après. C'est le moment. Lorsque nous parlons de l'article 64, l'article n'a pas précisé les instruments applicables. Même les armes, et nous, on a besoin même des armes. Parce que la loi n'a pas appliqué les instruments où on peut appliquer. Si on est capable, nous demandons des armes. Kabila, on a Félix Tshisekedi, Tolinga Kayo, ceux qui ont été élus réellement, Tolinga Silikate, Toboy Makamozo, Ozara Kabila déguisé. Au travail dans le Parlement, aux l'Assemblée provinciale, aux Alangote. Donc au travail dans le parce que c'est ça un problème. C'est ça un problème. C'est ça. Tolinga Kabatanga, on ne peut pas remplacer médiocre par médiocre. Vous êtes médiocre. Nous on savait déjà que vous êtes médiocre. Nous ne pouvons pas remplacer médiocre par médiocre. On attend la Cour constitutionnelle à publier Martin Fayoulou comme président élu. Réellement, il est élu. Et on a vu que bateau peuple après, mais on est opprimé, on a besoin des instruments pour chasser ces régimes. Merci beaucoup. Dernière personne, je ne sais pas, quart de... Oui, excusez, pardon, j'ai pas... Bon, le bisoto le baboy. Élection et salami nango. Nandenga mabe. Élection salami nandenga mabe. Nandenga ote biso peuple congolais to banda osile salama. To banda na makamno. Premier jour na élection salama, ba bureau de vote monsieur banda 17 mais biso to fota numéro 4 mais il quoi olambi mi sili ba chilo ngai ngai. Et salaka te biso to lingi
tolingi na biso Martin Fayulu mutu to vota Martin Fayulu mutu to yebi Martin Fayulu to boyi négociation ezalaka te na makambo d'élection salami jamais to salela o singa to salela. OK, merci beaucoup mon cher ami pour la parole. Moi je dis ceci, je m'adresse particulièrement à monsieur Nanga. Nanga, vous êtes chrétien, mais nous regrettons ce que vous venez de faire dans notre pays. Vous savez, dans la vie, vous pouvez tromper toute une nation. Vous ne tromperez jamais la conscience. Vous avez trompé la nation congolaise, mais sachez-le que ta propre conscience va vous reprocher un jour, même quand vous serez à la dernière minute. Ce que nous sommes venus écouter, ce juste président, il vient de nous dire par rapport au processus électoral. Il nous a parlé aussi par rapport au PV. Nous avons constaté que Félix n'a jamais été élu président de la République. Ce monsieur Martin Fayulu m'a dit qu'il a été élu et qu'il est président. Merci. Parce qu'il vient de le démontrer à travers le PV dans toutes les provinces. C'est que Nanga n'a jamais démontré. Et là, on a Nanga. As lobaka vérité. Banda botama lobaka vérité. Mouta gagné déjà mon année. Est-ce que mon mouta eu pouvoir ndamo batu se plaît. Zarate maman. Nanga alobaka vérité. Alobaka vérité. Na mara munio so banda alobaka vérité. Tozana posa bo solo mouta gagné a gagné. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve demain. Diaspora qui sont branchés, c'était là. Le président Martin Fayulu, il y avait MLC, il y avait plein de parties. La Mouka par rapport, il y a résultat solo, il y a Zanango, il y a sorti, il y a Ninaye. Dans le monde entier, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Bye. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï.